2026, la valeur d'une femme. Jésus-Christ a ekozongi sa valeur na mutu moko. Oyo alelaka ntango nyonso atutaka tolo azotambola na makambo ezobungisa ozosala ozotambola na mutuka malamu soka nde pongi olalaka verité okomi kolela nzambe ndako nango otiki nga siko ngai okomi kozwa sikoyo basali na nzambe bakomi baumbu na yo osi obebisi ndako na yo. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue na katina émission La valeur d'une femme. Seigneur, asali biso bolamu nambula oya sika, alobi na kotika bino pambate. Azongiseli biso la valeur d'une femme, touchaki mama moko, touchaki ndeko moko, oya benga ki biso, akomeli biso, en tout cas, yango na lobaki vraiment valeur d'une femme ezozonga. Zamba Pambola vraiment na bao nyonso bazalaka béni par cette émission ozalaki inspiré par Jésus-Christ de Nazareth vraiment pona kokotisa grâce moko kisi moko na esika oyo ezalaki ba pota ezalaki ba problème ayeko pesa kimia vraiment Zamba lola apambola bonne année happy new year 2026 ezala pe ya yo na oyo pe o sengaki ekokisama tikete nzamba lola apambola lelo na kati na émission na biso la valeur d'une femme Seigneur a inspiré na thème oezali importance de l'oreille spirituelle vraiment to kene musika te vraiment avant to kene musika na nyonso to kota to partager ndenge kaka to sololaka toko kende ko sambela na kombo na Yesu Masia de Nazareth yawe nzambe na bikamwa mokonzi na bengi Jésus Christ de Nazareth yaka na rendez-vous na yo ngonga ekoki Seigneur pour que osala musala na yo à travers ta servante éternelle Dieu des armées tikete Seigneur o nyonso akolanda Seigneur musala liloba oy azwa grâce lisusu epa na yo kote yo zali nzambe banda na biso pe nyonso eza kotosa yo te na minute o mwana nzambe yo kela yo kote yo zali nzambe na kombo na Jésus Nazareth. Amen. Lisusu na pesi bino mbote bana na nzambe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout cas, thème na biso eza importance de l'oreille spirituelle. Pourquoi importance de l'oreille spirituelle? Lelo ndenge na bisaka bino tango nyonso valeur d'une femme eza émission o ezalaki inspiré par rapport à comment na bande konanga misusu Yesu atalisaka biso eza na mususu amona que nga na suki na koki kosala lisusu eloko moko te nga na suki na koki kokoka lisusu te mais Seigneur alobi non na inspiré yo kendo yebisa bango que avec Dieu tu peux encore kosala eloko encore recommencer encore vie à sika. C'est pour cela que toyaki na valeur d'une femme. Alors, na thème ya lelo, vraiment, avatoko tatoko solo la. Litoi, eza malamu koyoka, ou bien eza malamu koyoka te. Eza koyoka nini, oyo tokoki koyoka. Toko koyoka na moma nini, biso bana na nzambe. Ndenge Yesu Masia biso, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Veut dire, toza na posa ya koyoka, toza pe na makoki ya koyoka, parce que litoi est très important, eza élément moko makasi, na nzoto. Soki oza na litoi te, en tout cas, penza oza na problème, parce que loko nyonso nzamba keli na nzoto, il faut fonctionner comme ye moko alingi. Mais loko ya munene, eza litoi wana, to tire makambo wana na kati na mukanda na nzambe na Genèse 3:1 jusqu'à 4, avant to kende musika to kotanga, comme ça to partager. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Nde sika biso totelemeli. Yesu Masia esika pesi biso yango wana, soki nzambe asali yo ngolu, na bolamu na ye, na moma na yo, ndeko nanga, zwa mpenza, vanda, tanga pe lisusu, esika kokoma pe kokoma, Yesu Masia akoki kobakisa pe lisusu, oyo biso tobakisi na moma ote. Mais, na ngolu na nzambe, Yesu Masia yelinga apesaki nga thème oyo, importance de l'oreille spirituelle. Parce que moni matoi ya bana na nzambe ebele se ekufi. Esi ekomi na molili, esi ekomi na ba infection, esi ekomi mabe. Mais sikoyo, bato wana lisusu, bazoluka lisusu,
bénédiction bazoluka lisusu grâce na nzambe bazoluka lisusu bazwa oyo ya nzambe epa na ye me kaka matoi wana esika ye akoloba esi ebebi sikoyo akoyebisa o ndenge nini akoya kosolola no ndenge nini me mpo na ozwa nyonso wana aye nanu kosolola na yo alobi ke importance ya l'oreille ntango okopesa ye oreille okozwa nini. C'est pour cela lelo tozokende kolobela nakoya na exemple monene ya koloba ke tala libanda mituka bamba biloko nyonso ezoleka papapapa ezoleka libanda me na katikati ya biloko nyonso wana mongongo ya mwana na yo mongongo ya ndeko na yo mongongo ya oyo ya yo balobi attaché oyo oza attaché na ye makasi eleli libanda wana ubien ngangi esali mouvement nyonso ekoki kosala okoyoka nini okoyoka oyo ya yo misusu okoyoka yango te na moma wana okokimela oyo ya yo ndeko na ngai abengi nayoki babengi nkombo na ngai nayoki mwana aleli nayoki papa abengi nga nayoki ndeko na ngai okolela okokende okosinteresse. C'est pour cela tokoloba ke matoi oyo eza malamu koyoka oyo ezali ya yo epuis eza malamu kozwa oyo ya yo te parce que oyo ya yo okozwa nde ekobénéficie nango oyo ezali ya yo te okotika parce que oyo ya yo ntango tokuti mwana aleli tokotuna ye oleli nini akopesa biso réponse ndeko na ye abengi yo okotuna ye obengi ngai nini akopesa réponse mapa na ye nyonso okotuna réponse ntango réponse ekoya okoyeba nini ndenge nini nakoki okokoma na likambo wana na suka me oyo ya yo te même si otuni motuna eloko yango ezosalema boye ndenge oyo eza boye okotuna motuna me okokokoma nango na suka te ekozala na kati veut dire mwana na nzambe tire oyo eza ya yo pour que ebénéficie vie na yo pour que ebénéficie makambo na yo nyonso ozosala me eza na ka wana biso te bana na nzambe tolingi koyoka mingi tolingi kozwa surtout oyo eza ya biso te me ntango tozozwa ya biso tozotia na matoi ezokomisa biso na katikati totelemi epuis tozangi esika ya kosala siko tokomi kolela epa na nzambe me lelo na kati na valeur d'une femme éternel Dieu des armées alobi non Rosana kende oyebisa bango kende bazongisa matoi na ngai na matoi wana tokozongisa yango ndenge nini tala lelo totangi mokanda na nzambe tomoni Eve tomoni mosala monene tata na lola asalaki azwi bato na ye azwi mosala na ye ake kotia na kati na elanga abenir bango apesi bango kimia me na kati na nyonso apesi bango apekisi bango bosimba na eloko oyo te me esika motema mabe esika kindoki ebanda tomoni mutu wana ye tobengi serpent diable bible alobi serpent ye Eve atelemi donc bapesi mpenza matoli Eve azwi matoi apesi na serpent ndenge yo lelo oke koyoka matoi na yo oke kopesa na serpent oke kopesa matoi na ye na diable ake kodétruire matoi na epuis opesi na mutu moko te opesi na bato ebele siko matoi na yo esi ekoti na infection esi ebebi esengeli esokama esengeli ezwa bakisi oyo ya makasi oyo ekoki kosala puke esokama lisusu me kisi wana eza kisi nini eza liloba na nzambe oyo yesu masiya ekopesa lelo mwana na nzambe ayokaka kaka makambo ya mabe yo olingi kovanda kaka esika bato batongaka bato yo olingi kovanda kaka bisika bato bafingaka kaka bato mwana na nzambe alingi koyoka kaka makambo oyo ekomparaka kaka bato mwana na nzambe alingi kaka akotisa kaka biloko oyo ya makasi mutu moko aza ya age na yo te me olingi kotambola na po apesa yo makambo oyo eza ya age na yo te epuis ntango sikoyo apesi makambo eza ya age na yo obandi kosalela yango ntango sikoyo okomi na age ya mutu wana okoluka sikoyo osala ya mutu oyo asi yako donc veut dire oza na 20 ans osote na 40 ans ntango okomi sikoyo na 40 ans okomi koluka mutu ya 80 asi alembi po yo so ozwi deja ya yo na 40 ans osi obénéficiaki ozoluka nini
omoni mwana moko penza azaki posé azaki penza bien amoni penza siko bato moko boye nde siko babandi na ye yo siko ndenge ozalaka boye ozala kaka na ndako na bino outi kaka classe outi kama oza yuma oza penza oza ta na boyfriend oza ka na fiancé te na age na yo boye ozonuna yo komi nzambe yo ndo osala menopause yo ndo osalake yo ndo olobake mwasi akoma na age oyo ya kobota te yo oye kokotisa makambo wana na motema nde sikoyo omoni moto wana sikoyo ndenge sikoyo aluki mpe baninga aza na fiancé te akomi sikoyo kosinterese sikoyo na mibali sukasuka ya yo ke kobomba pum zemi nini lisusu ekomplike yo après oke kobota après oke kokata matrice matoi après sikoyo lisusu okomi kolela nzambe ngai otiki ngai na mokili oyo mpo na nini matoi na yo opesa na moto moko oyo azali serpent omoni mama moko boye mivandeli mpe benza bien yo mpenza ozala na baninga te yo mivandelaka na ndako yo ozalaka boye après siko ntango apres kopesa matoi après se retrouve nini na babar akomi komela mpe masanga akomi kose retrouve nini na bakisi na bandoki tala bandoki babanda nde kuna ndoki monene ye wana aye mpenza azwi kindoki apesi ntango apesi kindoki moto wana mpe sans l'importance eve mpe sans koverifie sans meme kosala enquête ale kindoki yo olie kindoki ya kimokolo oke kopesa mpe mobali na yo kindoki akomi kizengi oke kobebisa ndako na yo ekomi ya bizengi loba verité okomi kolela nzambe ndako nango otiki nga siko ngai otiki okomi kozwa sikoyo basali na nzambe bakomi baumbu na yo osi obebisi ndako na ya yo bana oli obatela bango ozobwaka bango sikoyo ntango sikoyo moma ya yo kobota ekomi sikoyo okomi kobota lisusu te obosani ke kobwaka bana eza lisumu balelaka yo na matoi te mpo matoi na yo wana opesa na serpent okobatela mwana na age na obo bamisusu bazwi bana olie omelisa mwana ozozwa biberon opesi mpo na nini opesi matoi na serpent mwana na yo sokola lokola bobi lokola si aza na problème nga na komelisa na nga mwana na nga te serpent ozolukela mwana me yo okoli bapesi yo toli bapesi yo bamelisi yo ozoluka nini ozokende koluka nzambe apambola ndenge nini nzambe ayeli yo lelo 2026 nzambe epambola nga na likambo naza nango te akopambola yo soki nanu osokoli matoi na yo wana ovandi na serpent na yo obebisi barelation ya bato combien bato wana bayaka na maloba kaka ya bien tala ndenge serpent oyo ayaki aye kosukisa bokokufa te est-ce que réellement aye nanu na question réellement nde bayaka ya solo masolo akosolola na yo bien akolakisa yo alingaka yo akolakisa yo mpenza oza motu malamu mpo na nini tekete azotaye yo mpo akoma na mission oza na problème moninga na yo alulaka yo amonaka biloko osalaka makambo okomaka biloko akomaka nango te aza mpe na pouvoir akosala yango te obali mobali na yo obali ndeko na osali oke lisusu sikoyo likambo etuti yo tala ndenge sikoyo ntango opesi matoi bake kokotisa yo na ndako ya nganga yo wana okomi koyumayuma okokolokela mbula te okolala donc ozotambola moto mobimba azotambola motema na ye ezotuta oza na chambre na yo eza na bisika moko bakokotushe te oza na salon na yo oza na bisika moko bakokotushe te mpo na biloko na yo otia ekolpola ndenge matoi na yo so epoli mpo na nini opesaki matoi na yo mpo epai ya serpent serpent ye wana aye pembeni na yo amoni mutu moko boye aza pembeni na bike soki moto oyo akangami na moto oyo akobika parceke yesu masiya jamais akitaka na se mpona kopambola motu nzambe mobimba alekelaka kaka na nzela ya bato me na nzela na yo yesu masiya apesi yo motu moko boye nde sikoyo motu wana serpent aye atie kindoki na matoi na yo ozwi motu wana obwakisi me lelo okomi kose retrouve na moto yango serpent wana akomi moninga sikoyo ya motu wana oyo ayaka epa na yo
na bato wana mutu mobimba ozosolola na ye ndenge nini kingangi abandi kobimiselo maloba ya mabe mpo na kingangi yebaki aza serpent. Mutu mobimba azosolola na ye ozotuna yoka bakestion aza serpent aye koyeba yo makasi. Lelo Yesu Masiya alobi ke 2026 alingi apesa bana komona teke bana wana obwaka basukeli kaka wana non parce que matoi na yo opesa na mutu moko boye serpent ndoki yaye bana si basi babebi asi amoni bao yaye baza ya butu alobi jamais oyo akobota ya normal te yakende nanu kobwakisa pe Yesu Masiya aza na yo posa alobi il n'a pas encore tard. It's not late. You still have time. Ozana nunatan. Ozana nunatan. Aye ko benga yo lisusu. Alobi ozana problème. Heureux celui qui se confie en l'Éternel, car il ne sera jamais confondu. Mais toi, tu te confies en l'homme. C'est pour cela où comme une confusion. Obando lata na yo normal. Okomi komona okomi kolata lata lokola mutu moko boye pona soki na lati boye balobi na kokola na ebisi okokola po soko lati bongo ndo okokola te omoni mwana mwasi moko boye bozalaki na yo tellement très gentil ozosolo na yo bien mais sikoyo balobi boye pan soki balobi pakaka serpent aza mokosi ayaka nde koboma zala mwana na nzambe oyo ayebi koluka nzambe mutu nyonso tomoni mwana aza na problème azolela aza na mitungiseli akokende kokumbama liboso ya basali baboti na ye papa balobi boye bama balobi boye bake konguma me yo ya yo problème okenda konguma na bato c'est pour cela ozokauka balobi ke esengo na oyo akolike epa na yawe azali lokola nzete eza pembeni ya mai okokaukaka te bato bazotala kaka boye même si tu n'as rien bato bakosepela bakotala kaka aza na mbongo azoboya kopesa biso parce que ongumbameli Yesu parce que matoi na yo ezoyoka makelele nyonso wana te ozoyoka ya bato ozosuka nango na nzela lelo Yesu alingi otire ya yo tala nanu mutu oyo oza na ye depuis ozalaka na ye makambo kombi obebisi libala obebisi baninga obebisi projet obebisi makambo ebele siko lelo 2026 Yesu Masiya alobi oza nanu na chance deuxième chance yango même si asilikaki même si alobaki yo kobota na pasi yo kolia na motoki na yo boy me atalaki musala oyo asalaki na ekulusu alobi jamais oyo nga musala na nga nasalaki nga moko na maboko na nga na souffrir na kei apesi yo deuxième chance yango oyo aye koyebisa yo oza na problème oza na nyonso ezotungisa yo kende ofukama luka nzambe koloba te akoya kaka na matoi oyebisa yo ke kingange mama boye mama Rachel mama Ani mama Rite te alobela yo eza na bageste même na batelevizio même na nzela oyo ya lelo ya valeur d'une femme aye kolobela yo Seigneur oriente nga na kotambola na mosali nini oriente nga na kosolola na mosali nini na kosolola na nani lelo yo oyebi te na mosali akosalela mokili mobimba bapaster bazalaka lisusu te bana na nzambe bazalaka nga nasambelaka lisusu te mama soki mokili mobimba bana na nzambe bazalaka lisusu te mokili ekufi ya nzambe baza yebisa nzambe oriente-moi tala ndenge nani Herode asalaki alobi motema mabe aza deja na motema mabe alobi bokende tango bokokoma bozongela ngai nde mutu wana serpent loba nanu soko sololi na ye ya koyebisa ngai po asala nini
yo ye koyebisa ye solola na ye ya koyebisa nga esika sikoyo akei oyebi akei kosala bisalasala epo azongeli yo omoni kaka mai wana soki otie mpenza kaka na mutu na ye ya mbeto wana okomona jour moko okuta mai wana esi ekwei na se sikoyo okoma wapi heureux celui qui se confie à l'éternel kose confie na mutu te kose confie na biloko ya mutu te yesu masi akoki kooriente yo na eloko yesu masi akoki koyebisa yo zwa mai mela zwa mai sokola na nzoto zwa mai tia na mbeto me akoki koyebisa yo te tia kaka mai oyo ekweya te jamais ayebisi yo singa wana osimbaka okangi kaka na loketo wana oyebi ke soki nakangi kaka singa oyo te ngai loketo na ngai kokatana jamais mutu wana apesa yo singa okokuta ye akufi me oyo akufaka te l'éternel est Dieu tout puissant Jésus-Christ de Nazareth il est souverain il reste Dieu akokata singa wana pe loketo na yo kobota 2026 la valeur d'une femme Jésus-Christ aye kozongisa valeur na mutu moko oyo alelaka ntango nyonso atutaka tolo azotambola na makambo ezobungisa ozosala ozotambola na mutuka malamu soka nde pongi olalaka na yo te yesu alobi longola nanu serpent pesa ye matoyi oza na problème kende ofukamela ye kende luka ye seigneur oriente ngai seigneur solola na ngai yebisa nga nanu moninga naza na ye oyo yebisa nga nanu bato bazolingalinga nga boye ndenge nini yesu eske ezotinda bango na nzela na nga depuis naza nanu na moto te seigneur tala na makambo oyo eske ezowuta epa na yo seigneur loba nanu akolobela yo c'est pour cela lelo zongela koluka Jésus tout est vanité zongela maloba na yo ya bien zongela kolata na yo ya bien zongela ki politesse ozalaki nango liboso ya mobali na même si tu as beaucoup de l'argent même si tu as beaucoup de l'intelligence avant mobile kita non yo mwana même si oza penza otangi me okutaki baboti na yo wana yo okutaki yaya na yo wana aza liboso tosa ye loba ye na respect pona nini kopesa matoyi na yo na serpent mais au moment ozoluka biloko ya esengo sika ete yesu masiya apambola mutu moko oyo akoyoka litoyi oyo ekende kokota ebikisa yo ezongisa oyo obungisaki bana obwaki bana mpona koyoka oboyi lelo kobala mpona koyoka okomi komichange oza mama mobimba oza mezoka nde oza na yo bato mibale kaka yo mama papa change mpona nini mpo opesaki matoyi ya baserpent serpent aza mabe akoswa yo me yesu masi apesi yo deuxième chance aye kosokola yo aye kokomisa yo ya sika longola na bamai wana ya salite basokola yo eza ya molili esala yo eloko te tika ete yesu masi na mbula 2026 aoriente yo na nzela ya solo aoriente yo soki ozalaki kosambela lisusu te ozongela eglize soki oboya na yo paster moko boye mpo azalaka boye ye aza paster me oyo eza na kati na ye yesu masi akolongola te akosala misu ye eza likambo na ye na nzambe yo kende oluka Jésus nzambe alola amona apambola mutu moko oyo akolanda l'importance de l'oreille spirituelle ntango okolanda okoyokela yesu okozwa valeur na yo tika kotia matoyi na yo na bato tika kokende kokoma na bavie ya presse mpona nini mpona koyoka yokela nzambe oriente vi na yo obénéficie oyo ya yo na kombo na yesu masiya na kosambela mpona mutu moko yesu masiya nzambe na lola okotisaki liloba oyo na kati na motema mpe na obimisi yango na monoko à travers servante na yo Jésus Christ na mbula oyo ya 2026 nasengi lipamboli na yo nasengi kolo délivrance na yo total
na vie ya bana na yo. Bao bakolanda yo, bakotosa yo Jésus, bakutana na yo pour que un jour batelema liboso ya mokili, baloba Nzambe asalaka. Bakoisa kondima, masiya bayeba ete Nzambe asalaka te, oyebaka lisusu kolo nanga kozongisa lisusu kondima na kati na bango. Papa, oza Nzambe na bolingo. Tikete osala misala na yo à travers liloba oyo na kombo na yo Jésus Christ Nazareth. Amen. Nzambe amona.